En tout cas, on a Cape Town, vous s'abonner massivement à la chaîne sur YouTube Chilo Cinéma. Alors, si vous écrivez Chilo Cinéma sur YouTube, vous allez trouver, vous s'abonner massivement. On a tout à Cape Town, Congo Mbimba. Aussi, sans oublier aussi Moïse Moulamba, abonnez-vous massivement. Merci. Vraiment, merci Nzambe Apambola. Vraiment, merci beaucoup Nzambe Apambola Bino. Nous vous aimons tous. Shalom, shalom na bandeko nyonso tu oyo bolandaka émission tolobelande émission kitoko elongona frère Blaise Nzinga. Vraiment lelo toyambelaki bino susu musicien mususu ye moko akoyeba ko expliquer bino ko se présenter soka za na mboka nini soka uti wapi soka za mutape nini donc ye moko akolobela biso lelo. Vraiment kaka ndenge bobengaka ngai ndenge bolobaka na ngai ke frère Blaise Nzinga tolingaka ba émission tolingaka ba théâtre tolingaka musique yango wana lelo nalingaki nayambela bino ye ameka kolobela moke wana bato banda toye kobosana te kopesa merci na Nzambe oyo abatelaki biso akomisi mokolo lelo epuis tokobosana te kopesa mbote na biso pe merci na biso na papa Ocho Angesaka le master mokonzi ya bilili epuis topesi mbote na biso pe merci na biso na grand frère propre Pichu Kalo na kati ya Belgique oyo aza sponsor ya émission tolobelande tobosani te VV la patrona Ange Mama CC tobosani te Mamou National, Sandrine Malele, Benny La Rose, président de Londres, Maman Julia Gamboni Faya, Tobosa Nyonte et Maman Top Wato, Bande Kounos Tobosa Kolanda, émission Tolobelande. Merci Nabino na Obo Bengaki, na ba commentaire Nabino, Emilienne Kamanda, ba Mbote Nabino. Vraiment, les lots de émission Nabiso, Toambeli Bino Mosal Nanzambe, Oyo Aemela Kolo, et moi je se présenter après Saviso Kombonae. Bonjour papa. Bonjour papa. Vraiment bandeko bazolanda yo toyebi ke oyo eza émission tolobelande biso a tolobarande bosolo tolobarande vérité bandeko bazolanda so ko se présenter bayeba kombo na yo ovandi na mboka nini oza congolais oza angolais oza zimbabwéen bandeko bazolanda yo bakokoye. Ngai naza frère Moïse, je viens de Mbujimayi, la RDC. Alors avant à la Cape Town, c'est là où j'ai commencé à servir le Seigneur. C'est depuis 2020 que j'ai commencé à servir le Seigneur. Mais la bande qui musique kala, la chorale, mais la bande s'intéressait à une carrière professionnelle. C'est en 2020 que j'ai commencé à composer mes chansons, donc jusqu'à ce que Dieu m'a montré la voie pour le servir. C'est en 2020 que j'ai commencé la carrière musicale. Ok, merci Papa Moïse. Vraiment, bandeko oyoki à se présenter comme on a dit Papa Moïse. Papa Moïse a lobby abandaki musique nae na 2020. Est-ce qu'il a pu commencer son carrière en 2020, carrière musicale. Donc en 2020, vraiment Papa Moïse bandeko rebelle bazolanda le loto ya mbio na émission to de l'année. Et c'est moi nous en ngo le loko le kaliboso ya bandeko o baza kolanda le lo. Voilà, c'est vraiment. Je suis très content de partager avec mes frères et sœurs donner certains détails sur ma vie, sur ma carrière musicale. Est-ce que frère Moïse, frère Moïse, pourquoi expliquer son parcours? Tout le monde explique son parcours musical. Comment est-ce que ça comme musicien, vraiment, il faut expliquer et vous allez bien pour partir à la question ni tout tourner. Oui, Nabandaki parcours na Bombashi. Alors je jouais au drum. Alors dans la bande beta drum, na yepe awa, na bande beta drum. Dans Nazaki ka ni musicien, il y a instrument. Malembe, alors tellement que je servais le Seigneur, j'écoutais la parole de Dieu dans l'église, tant qu'on va passer par Zotéa, voilà, et motivé Ngaï, et à composer ma chanson dans Ngaï. Et même quand d'ailleurs quand musicien Moussou, les foroticiels, c'est va quoi là, attends là, bazo, pensa bazo motivé Ngaï, bazo inspiré Ngaï, à composer Banzem Ngaï. Ok, vraiment, tout l'année, papa Moïse, tout ce pays, mais tout le monde tangi papa Nabiso, Lifoko, Sylvain. Est-ce que vous avez un amiste ou vous avez un amiste? Oui, nous avons un amiste, mais je fais la musique chrétienne. Je n'ai pas de barrière de limite.
limite non. Kaka oh Branham oh non, c'est pas ça. Quand Dieu vient, c'est pour tout le monde. Il vient pas pour oh Branham, non. Même Branham est venu pour tout le monde. Alors qu'il était pour na partenariat ou merci to kota vraiment débat te mettre bakaka doctrine na yo ndenge ezalaka kaka toyambi yo te boza musulman oza chrétien oza église nini vraiment eza problème te wana makambo mosusu tokomeka kosolola yango nsima yo tolobela mingi carrière musicale na yo bandeko bazolanda yo bayeba combien d'albums un single frère Moïse a déjà réalisé ou a déjà fait? Pour le moment je n'ai pas encore d'album. Nazaka na single nazana 3 chansons qui sont disponibles pour na YouTube nangai Moïse Moulamba. À part ça, na betali ba featuring na ba frère Mususu. Wana ba ezana ba chaîne na bango mais chaîne nanga nazaka na 3 chansons. 3 chansons quand vous en avez la chaîne na yo vraiment bandeko papa Moïse a repéré ça sur ma chaîne na suka bo s'abonner bolanda ba nzembo na chaîne na est-ce que ko imela so parce que tu es musicien biso na émission to le belande to lingara so tu es musicien tu es mis joueur tu es mis vraiment tu es que tu as extrait nzembo na suka bandeko balanda mais le quoi tu es mis ko c'est absolument morceau ke ya nzembo na yo ko loko besoin 3 titres déjà na la chaîne na yo c'est absolument morceau ke ya nzembo moko puis biso na titre nango bandeko bazolanda déjà baza déjà au CP. Ta main n'est pas courte pour toucher ma vie. Tes aînés sont pas aveugles pour voir ma vie. Tes oreilles ne sont pas sourdes pour écouter mes cris. Mon Rédempteur est vivant, il est vivant dans ma vie. Il prend soin de moi, il est le Dieu de Malachi, de Moïse Moulamba, il prend soin de moi. Alors ça c'est, et ça c'est également dans la composé qui il y a maintenant 10 mois. Alors il est disponible, le titre c'est Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Oui. Donc sur le petit il prend soin de moi. Voilà. La chaîne il va pas la mission Moïse comme on a nini bande bazolanda vraiment. Combo eza combo nanga na YouTube Moïse Moulamba. Moïse Moulamba. Donc kuna ndio kwa titre nzembo prend soin de moi. Oui. Prend soin de moi donc ils a déjà kuna Moïse Moulamba. Donc il faut s'abonner vraiment la chaîne et ça la bien pour nous musala nzambe et kende liboso vraiment kolo apambola yo papa Moïse na nzembo kitoko tebi que ça 3 ba titre nango malé mais toujours kende lingi ba qui vous a fait inspirer d'être musicien comme frère Moïse Mie, frère Mike Kalambai. Alors qui vous avez inspiré d'être musicien? Oui nayoka kaba musicien belé Moïse Mie, frère Kalambai batebele. Mais vraiment, source d'inspiration, vraiment, quand je lis les brochures et la Bible, et puis j'écoute les forts du ciel, Jean-Sylvain Akwala, vraiment, et ça en a bien fort. Donc, ça l'a bien fort, ça l'a bien fort. Donc, on va inspirer. Donc, surtout qui n'a pas été même surtout on va pas idole, on va passer au goût, exactement, voilà. Si je suis devenu aujourd'hui une doliste, c'est à Bango Penza. Vraiment frère Moïse a lobby que alanda ki ba li foko ba mama mai kalambai ba tebela yokaki ba monde ba pesa ki moi li wana to wana ya koembela nzambe vraiment ils sont ngoma ni bazolanda na mwinde ko ko melinga a lobby que olo ba makasi olo ba malembe mingi bazo yoka ma bienté olo ba makasi parce que ba bazolanda émission ko ba balanda toujours live na Facebook ba balanda ngo na YouTube ba balanda ngo déjà donc ba olo ba makasi na ba ndeko bazolanda est-ce que na ba bato tangeli biso wana ko data na ntimbo moko te ya ndeko moko ko yembela biso ba ndeko bazolanda? Oui na nzembo pasteur Jean-Sylvain Akwala o la lingaka mingi alors na ngi kotuna sala kafa nzembo wana. OK. Donc papa Sylvain Akwala azolanda déjà donc frère Moïse a le bien sala kava ya nzembo na yo. Donc nzembo ya nzambe mais yo nde ozaki inspiration pe ndo composer ki yango donc aroyemba yango pona lokumu na nzambe vraiment ça soma morceau muke ya nzembo yango bande ko bazolanda yo. Oh tu connais mon cœur, oh tu connais ma vie, les saintes écritures nous enseignent ceci,
que tu as porté les péchés de tous, que tu as porté les péchés de tous, que tu es devenu toi-même péché, que tu es devenu toi-même pécheur, que tu es devenu des coupables. Vraiment tokati bandeko bazela yango ezoya donc cover nango eza koya bokozwa yango bokozwa ba clip nango papa otangisaka mokonzi abilili ye moko akosala clip nango donc babi cover nango eza koya bana nzambe nyonso tu bokosepela mpona lokumu na nkolo. Vraiment tenge totuna papa Moïse tomoni lelo ozoyemba bien bandeko bazolanda yo. Est-ce que ça sauté aneni oyo obandaki pema carrière solo na yo carrière solo oyo pino bandi po bien le kina ba choral le kina ba nini, mais quand est-ce que tu avais commencé carrière solo? Ouais, la musique, j'ai commencé la musique en 2016. Nazaki na ba choral, nazo beta ba drum, ba instrument, nazo ko la synthé. C'est maintenant en 2020 que j'ai commencé ma carrière musicale, que j'ai commencé à composer mes chants. C'est en 2020. La composition de Mulanga Liboso est l'incroyable. Donc de 2020 jusqu'à 2022, déjà, ils ont déjà 2 ans déjà. Donc 2 ans déjà depuis bandi carrière solo. Parce qu'on a une bandi carrière solo, on a bandi en Afrique du Sud, on a bandi na Congo. Oui, on a bandi carrière en Afrique du Sud, na Cape Town, des places na bandi carrière musicale. En Afrique du Sud, na Cape Town, tu es papa Moïse, tout ça au Kenya, en Afrique du Sud, na Cape Town, précisément ici au Zali, là sur bandi carrière solo na yo. Chikoyo, ozo sambela na église, ozo yembela nzambe, mozo sape carrière solo, to ozaraka. Donc oza nukaka branamiste kaka simple kaka neza la Canada branamiste mozo na église moto sambela. Donc so église ezali okota kamela so kombo église na yo na place ezali na kombo ya pasteur na. Parce que bandeko bazoye ba msum tumso ko sepela bi na frère Moïse na église na ba. Oui, je suis branamiste et puis la sambe kana liste tabernacle à Cape Town, précisément à Pérou, chez pasteur Thomas Kabambi. Donc pasteur Thomas Kabambi na Pérou to peso ba mbote sika ozali o eza émission to de belande et ambara batu nyonso tout oza pasteur branamiste oza pasteur nini olingo le kana émission to de belande oza musulman oza joueur oza ministre oza député olingo le kana émission to de belande to yambaka mutu nyonso tout aya alobela po eza to le belande solo. Vraiment merci papa Moïse to moni da ningo lobi que depuis 2020 le toi dans 2022 to kin 2023 c'est que là dans la relation avec musicien et belé awa na Cape Town. Est-ce que frère Moïse déjà a sali ata netlo ba dio to featuring moko na ndeko moko musicien awa na Cape Town? Frère Moïse déjà a beti ba concert awa na Cape Town, vraiment to lingi o yebisa ba ndeko baza kolanda. Oui, naza na relation na ba musicien belé awa. Je travaille avec Dieu merci Bati. Je suis avec lui en communication, donc aussi un frère là qui sert aussi des seigneurs romains, tellement qu'il est empêché avec les boulots. Donc à ce soit temps pensa pour ça dans un même salaire pour Afrique du Sud pensa pour servir les seigneurs c'est pas facile. Il faut un local moyen, donc c'est le frère Emma. Donc tout ça qui n'a eu featuring moko pour Zembwana. Alors ils ont une chaîne YouTube naïe. Mais pour le moment, on a concerté, on ne se précipite pas avec les choses. C'est là les bons moments. Zambé, et tant que tout ça va méditer, tout ça va concerter, mais tout ça se précipiter pour les apporter, tout ça va l'ending ma cambezo kinde. Tout ça va concerter. Oui, mais ndeni batu ba ko découvrir yo batu ba découvrir ndeni kaka na ba nzemo na misa to sali batu balanda yango na ba chaîne na yo. Pour mon concert et ça moi implice et pas artiste. Moi la création wana ba mouvement wana et ça moi implice et pas artiste. Au moins mutu mususu amona ka okaka na YouTube asuta la yo na ba TV mais tant au monde live bo sala bien. Mais ndenge lobi wana ozo raisonner au beta tamo concert moko ka. Oui, nazo raisonner ko beta concert. D'ailleurs en Boujuma il a bazo préparer mon concert moko bien. En Boujuma il a qui commence ici. Et avant de commencer, nous avons un concert ce soir dans Cape Town. Voilà. Donc, mais est-ce que vous avez un bougement et ce que vous avez déjà place concert et que vous avez déjà, donc vous allez bien. Oui, nous avons un concert, nous
kozala concert en Mbuji-Mayi ekozala na salle de ville miba tellement que longa na bimi Mbuji-Mayi kala voilà naza na bato baza kuna nde bayebi penza. OK, donc ba détail tout ça na bato baza na Mbuji-Mayi. Mais papa Moïse na yeso mo boyenga na sepela ba njema chiluba mingi. Mais na ebité na 3 singles na wana soki otida ota njema chiluba na kati to ota na njema mo be chiluba o zo préparer déjà. Ouais, nana nzembo à Chiluba, mais pour le moment, je n'ai pas encore fait quelques chansons à Chiluba, mais j'en ai. Est-ce que vous pouvez savoir ça moi pour nabi que moni ba nzembo à Chiluba ba mutako saote mutu nyonso tu soka kika nzembo Chiluba donc asabina kaka adorara nzambe parce que et ça la moi moi ba chair de poule donc oui mais ça moi mo so mukeka pour aux musiciens biso na biso to lobelande to lobara vérité et puis to lobisaka invité donc yembela biso moi mo so mukeka en tout cas pas blesse de c'est le forme au moni génération de no bato be abando yi baba nzembo bato alors au banzembo la bombi pesa pour nzembo atiko lingua olingina yi bon ko yemba ta générique ata interprétation ya moto kaka essentiel ka bande ko ba sepela ba sentir que tout ça pina na muluba o ayeba rapina ko yemba Chiluba na podium. En tout cas banzembo bato na Chiluba wala pesa na ko kakate. Vraiment merci beaucoup comprendre papa Moïse aboyi ko yemba nzembo na epo mi système comme nga oyembi bo mutaki manga kesa lango cover donc yemo na mission te mamutu ya ke beta ngo déjà et puis appareil banze on susté programme exact to le kina point wana to tout na papa Moïse déjà sali moi temps déjà moi 2 ans déjà na mboka o fandi déjà to yebi ki ozana bagasa bena bato ndingo tangi wana est-ce que na ndingi o étudier pena musique na ville oyo zali na Cape Town na ndingo étudier musique est-ce que bato yo okuta au moni ke bazo évoluer to ba évoluer te na musique. Oui, oui. Nakuti, na Monique Afrique du Sud de Kobima, et ça difficile, c'est facile. Mais Bakebele Babimia, le qu'on a Deborah Localo. Aujourd'hui, c'est international, Abimi Afrique du Sud. Mais aux hommes, on va tous bazo bimate, donc ça dépend de la chance, na étoile aux anango et ta manière de travailler aussi. Bosso ko tchaka nzambe. Awa ezo kangama bato donc bakende en public te prendre pour toujours d'abord misala en première position. Au lieu de bandara misala nzambe, toujours bandara misala en première position et donc on a ezo kangama. Au lieu qu'il y ait des répétitions aux ana musala. Omoni ba sécurité ba nini donc toujours attenter. Omoni ba mission donc il y a kende à quel boulot au temps répétition azate ba concert ba invité azana boulot donc boulot quoi des autres kangama fort mais c'est pas pour dire que non l'Afrique du Sud des arts difficiles à Kobima non c'est facile lobelo moko wana vraiment c'est petit singa makasi tout le monde a rappelé problème ya ba invité wana ozana concert ou invité ba tout ba mission be na Cape Town si ko tout le monde a que soki ozana concert ou invité mutu moko mutu mususu wana sepelite omona mutu sa kobenga mais ndenge otinga ite ya bato mususu peso ka monika affiche mo bimi boya za ke fa benga peka luka ba chai siko ba mona ke so ba tiba mote na affiche ba sepela na mote est-ce que pour na yo ko lo bandeni soki pe bato mususu ba so ko inviter ningo to lo ba no mona pe aina ite mais soki ya eta omona mo mabete mais soki o inviter mutu mususu amonya mo mabe est-ce que message ni ko pesa ba mission ba zo la mission na place ya ba invitation ningi ya ba conseil invitation premièrement aussi jalousie pesa la capé tango azomona baninga basangani basala eloko moko pour la aussi dans Zambé avec yango mabe donc pour lui ça le touche ça loko là bozo menacé alors c'est pas ça pour ba monsieur Belé la Cape Town moi je remarque quelque chose monsieur Belé bazana orgueil il est fort alors les musiciens tango za sala single moko boye a betina yo ce qui 5000 vues donc on a accumulé colon donc à bando boudé baninga donc il soit accumulé 5000 vues à moni que bateau ba 200 vues basé le donc il y a l'équipe à mon enquête voilà maintenant ce que yo tu te casses na ba moko boyo za likolo OK biso toza na niveau assez alors tu tout ça les locaux moko comme ça biso donc on s'appelle entre nous-mêmes parce que aujourd'hui ka sous mabe pour aller donc le problème là moi ce qui va bien yoté yo déjà grand déjà voilà au moins yo déjà vendu c'est déjà makam exact si ko ba benga on ndenge to yo butara bate il y a un musicien là tant on a bandaki na betan nzembo ebimaki kala mingi te eza nzembo moko nini tient les droits je vous dis j'ai appelé un musicien là tellement que non avec pas fiction ya ba musicien minene ba musicien mo basé ba chance ba Rosny ba musicien ki bango ba bien mali ba papa Henri Moulaja
Donc basé par opportunité voilà même musicien on a nazo benga boye oh tindelanga ni témoin na tindela témoin les enregistrements ça quand na ozo idée il a boudé bon tout le monde bongo na PCP 100 mètres on comprend alors que c'est bon de yo bouda bateau 100 mètres alors on a collaboré na bateau passer à niveau na ngai donc biso tozana niveau 7 to collaborer na niveau 7 mais yo koyoka siko mabete. Donc eza pasi na bandeko ba mission bozolanda biso vraiment tozana komikitisa bito mikitisa nzamba kotombola biso moto amitombolisa makaye moko nzamba kitisaka ye pona no komi na niveau o wana o batu musuna ba comité mais déjà otombo ila mapeka parce que nzamba okomisa na ba niveau mususu ndenge nini donc il faut tozana komikitisa elobi nango eloko moko te po bible yango elobi mikitisa nzambe nda otombola donc ozala simple osala 1500 views na YouTube, osala 2000, osala 4000, osala 5000, comme on a été l'équipe million, même 1 million, comme on a été l'équipe baninga. Donc l'équipe no baninga, ça peut-être na temps on a yosu yango. Et ça l'homme sto lo baka, on a ça batu musu batambola na ba voiture musu na ba 2019. Exact. Ozomona psycho tant yo mena 2000, ozo voiture à 2019, on a mona l'équipe batu musu. Mais ce que comme en 2022, yo ko so ma voiture et puis en 2022. Mais muto a so mardi en 2019, alors so ma 2022. Donc ngelo bake muto na mutata na tana ye. Donc yo no ndenge yo leki mais comme na tamo bo yo ko sa eloko wana te mutu muso asali. C'est ça. Vraiment eloko yo sa so pasi yango wana donc pona yo siko na moni ko loba ke ba musicien baza na bolingo to baza na bolingo te. Na makambo nyonso lo. Na moi ba musicien baza na bolingo. Ya bolingo penza pa ba musicien ezate na Cape Town. Ba musicien belé bolingo ezate baza na binde na makasi. Donc eloko wana ndezo sa ke non ils ont pas parti pour que non, on a un musicien qui a raté, on a un musicien qui a alors et là quoi, on a tout le monde a la musique à Mokili, mais la musique à gospel tout ça, ça met tout ça, la bilo qu'on a des photos à l'eau comme quoi, il faut être nu. Mais la bilo qu'on a que non, on a tête, tout le monde a raté, on a tête, tout le monde a raté, et ça c'est honteux pour nous les serviteurs de Dieu. Vraiment, bandeko qui conseille, papa Moïse a fait si biso un musicien. Bao boyembela nzambe bao bosala nzambe vraiment photo za ba exemplaire makambo ya mokili oyo eleka na musique ya mokili biso bata nzambe tokoko zwaka yango te babinemi barankini moko ezanga ntina soki polandela momona ezanga mutuna makolo vraiment eza bien te tomikitisa kaka nde tolobi nzambe akotombola biso vraiment tolinga tutuna est-ce que papa Moïse aza marié, papa Moïse aza célibataire, papa Moïse abota abala vraiment bandeko bazolanda balingia baye. Non, je suis pas encore marié, je suis célibataire. J'attends la moine à thé, donc j'attends moko. Vraiment papa Moïse aza na moine à thé, azape marié thé, azape na fiancé thé, donc azape ga yé moko. Vraiment nzamba sungaye tant que jeune na sa musala na ye, si mokolo nzamba sungaye makamno stupé eko sala manango. Vraiment papa Moïse to yambio na esengo bandeko balandio bala vraiment ya kosepela tori kosukisa bongo te oka opesa biso kombo ya chaîne na yo YouTube bandeko ba esima ba kolanda ba lisusu et puis osala biso monso muke ya nzembo na mususu moi o ezali ya YouTube bandeko balanda yango opesi pena titre yango ozala bien pour to komida kosukisa émission na biso. Ya ce qui bazolo kangali chaîne ngai est disponible za Moïse Mulamba. Juste Moïse Mulamba et puis photo nanga Izawana. Alors nzembo mi parler na robeta ma pepela moko. Ô Seigneur, viens régner dans mon cœur. Ô Jésus, viens régner dans ma vie. Je te donne les droits de briser mon cœur. Restaure ma force, restaure mon cœur. Seigneur, je me donne totalement. Viens régner dans ma vie. Sois loué, sois béni. À jamais. Vraiment merci Tokati papa Moïse parce que tu as d'amener extrait on a sous comme nous bolanda yango. Vraiment boki mamang na chaîne na kuna bokende go s'abonner bolanda nzembo wana. Vraiment te dit que émission na monsieur comme na sous papa Moïse au rose na batumi baleto misatu o ko pesa mbote ba musicien ya Captain bazolanda yo bande ko bazolanda yo. Vraiment au Europe sa mbote to tikelo moi espace. Ouais, na PC vraiment mbote la PC ba master nangai puis na pasteur nanga mbote d'abord Yannick Kasongo na master nanga ya zo soutenir ngai fort na ba idée makambo belé na
Moussoso, frère Edim Poyi, à Cape Town, c'est un serviteur dédié aussi, un jeune. Donc, tout ça, les amis, Moussala, après ça, on a un conseil et l'effort. Et je salue aussi mon pasteur. Vraiment, la monnaie, papa, ceux qui sont papa Moïse, n'a pas tapé sur ma moto, le petit peu ma moto, Nabino, bon, s'abonner à la chaîne Chilo Cinéma TV, et puis, qui m'a pas, on peut pas, papa Nabiso Moïse. Vraiment, au limi, au les cas d'émission, Tozawana pour Nabino, numéro Nabiso Angwana, au Bengi Biso, Toyamba, on a émission, Yaka Sala promotion, à pour le Kumu Nzambe, émission Tolo Belande, et Zapona, Bato, Nyon, surtout, au Bato Sala Moussa, Nabamo Malamu, vraiment, Nzambe, Apambo Labino, bon, continuer toujours pour l'Andabiso, et la théâtre, la musique, et puis, dans l'émission, pour partager peu ba émission na biso pour partager na biso vraiment nzambe ako pambola bino vraiment wana la suka to hotela bino ntembo mais tout ça ko pesa merci na biso les sous na papa otangesa ka mokonzabili o aza derrière caméra merci na biso na grand frère propre sponsor Pichou Kalo na carte de Belgique to bosanité bana nyon surtout ya Cape Town bande ko nyon surtout ya Cape Town bozé belé mo de temps ba komona bino ezate to pesa no ba mbote bisika bozali les amis des frères Blaise Nzinga tobosani bino te bambote na bino yango wana bana Chilo Gospel Music Chilo Cinéma bambote na bino yango wana boza vraiment ebele merci na famille na nga mobimba merci na ba oyo surtout ba soutenir frère Blaise Nzinga na ba obalinga frère Blaise Nzinga na ba obalinga kaite topesi bino bambote bisika bozali vraiment kolo apambola bino boyoka nsembo oyo ya papa Moïse bongo na mbalasima tokutani susu kolo apambola bino bye bye. De Philippe Lanchaka, l'été de Kayumbi Peya, Deli Moulamba, il prend soin de moi, il prend soin de moi, il veille sur moi, il veille sur moi, il est mon gardien, il est mon gardien, il est mon berger. Il est mon sauveur, il est mon sauveur, il est mon rocher, il est mon rocher. Management. En tout cas, dans la Cape Town, vous s'abonnez massivement à la chaîne sur YouTube Chilo Cinéma. Alors, si vous écrivez Chilo Cinéma sur YouTube, vous allez trouver, vous s'abonner massivement. Banato à Cape Town, Congo Mbimba, aussi sans oublier aussi Moïse Moulamba, abonnez-vous massivement. Merci. Vraiment merci Nzambe Apambola. Vraiment merci beaucoup Nzambe Apambola Bino. Nous vous aimons tous.